bana ya Afrique du Sud shalom. Nazala nouvelle ya malamu ya koyebisa bino ete na kozala na bino à partir le 25 mai na le 26 mai na kati ya Johannesburg. Le 26 mai na koyamba moto moko na moko en privé na ngonga na ye pe na air na ye. Ba délivrance ne kozala en privé. Moto na air na ye na ngonga na ye. Poto kota profondeur ya problème na ye. Pona le 25 ezali conférence ya bato nyonso tu. Bato bakoya le 25 te to koyamba bango pe le 26 te. Et sengeli na bino d'abord. Boya le 25 après le 26 to koyamba bino en privé. Pona ba oyo bakoleka délivrance en privé. Et sengeli na bino bo benga bo enregistrer comme na bino po ba pesa bino ba air na bino la délivrance. Bo contacter Papa Edi Diba. Boya ebele ekozala na Johannesburg bokolo wana ba maladi nyonso tu bozalango ekosila ba blocage ekosila ba limitation ekosila ba maladi ekosila dans zela bino nyonso tu na moto mbote de partout obozeli kolanda biso na kati ya chaîne na bino Ediba TV mwana Congo. Chaîne oyo ezali chaîne spirituelle, chaîne oyo e lendisaka, chaîne oyo e la kabino masolo kitoko, chaîne oyo e fortifiaka motu nyonso oyo atambulaka na kubanga nkolo te. Na kati émission tosolola yango. Lelo na yeli bino lisolo moko esalanga pasi eri moko ba masolo mususu oyoki yo moko bo. Cho ezate fo kobeta yango po mokili etambulaka ka bongo. Na ba problème butumoi tolalaka makambo yali koleka lolenge na lelenge makambo musu evani na sambe to ebombama bane na bane boye ko découvrir yango sima ya mikolo moke. Lelo na yeli bino lisolo oyo ndeko mwasi abengi otolobaka atondi evandie alembi. Lisolo ezali ke mama oyo abota ndeko mwasi oyo akufa na âge ya 2 ans. Atika ye bébé. Akoli na maboko ya tata na ye. Tata na ye mutu abokoli ye akolisi ye ti akomi elenge mwasi na âge ya 17 ans. Tata na ye akomisi ye mwasi. Akomisi ye mwasi na ye pe alingi te mwana na ye abala. Bandeko balandi biso na bokebi na kati ya chaîne na biso Ediba TV mwana Congo. Lisolo oyo esalaki pasi pe mawa mingi komona papa abota mwana na ye ya mwasi azwi mwana ngo pe akolisi ye akomisi mwana ngo pe mwasi na ye. Toyena lisolo oyo awa na kati ya chaîne oyo mpona kolendisa peuple de Dieu. Kolakisa peuple de Dieu ezala makambo nini okoki kotambola nango pe ezali na makambo nini okoki kotambola nango te na mokili ya Tata Nzambe. Ndeko mwasi oyo abengi biso parce que ekomi mingi trop c'est trop. Akutani na ndeko mobali moko na nzela. Akei kopetela papa ne lisolo. Il y a de cela 2 ans passés. Papa na ye aboyi. Wana sa bandi kotambola na ye. Akutani na ndeko mosusu mobali na nzela ya internet. Aki kobetela papa ne lisolo na zwi mobali na nzela ya Facebook. Azalaka na Europe. Papa na ye aboya bi baza bescro. Akute na ndeko mosusu na nzela ya losambo parce que papa na ye la nzela losambo te mais na nzela baninga na ye bakomi komeme quand même na nzela losambo. Papa na ye alobi never. Aye kokutana suna mwana mobali mosusu kaka susu na nzela kaka ya internet. Mwana mobali wana asali makambo na lombango alobi non turo oyo nakoyebisa su papa te il faut na bomba yango asali pe hypocrisie abombi yango akei pe kozwa pe ndaku na ndenge ya mayele papa ayebi te po afandaka na bafamille ya tata na mwana ya poto nyonso bana ya diaspora fini makambo ya kotindaka mbongo na bafamille
po ete basombela biso balopango na nsima balia mbongo tolela. Na yango mama Clémence pe papa Jean-Pierre Kabamba basalela biso Cité de la Diaspora numéro 1 awa na RDC depuis 2019. Na bongo mwana ya poto nyonso ya Canada, ya France, ya Belgique pe mokili mobimba na $3500 ya pamba oza na terrain ya 20/20 awa na Cité de la Diaspora okomi kolo lopango. Ata soki $3500 eza ya kokoka te, yaka na lombango po ete ezotekama pe ya crédit. Eza pe ya promotion. Sala na lombango, benga biso na ba numéro oyo. Plus 181 75 66 46 76. Plus 243 80 84 20 140. Pona ba terrain na biso, eza ya kobangela te. L'État ayebi pe ba chef coutumier bayebi yango. E bongo na kati tozali pe na quartier commercial. Pe lisusu quartier oyo eza réservé pour na mall na biso bana nyonso ya poto. Na bosani te tozali lisusu na ferme de la diaspora. Esika wapi tokoliaka biloko ya bio pe tokobomba biloko na biso malamu. Cité de la diaspora na biso ekutami na Kinkole na commune ya Nsele, non loin ya aéroport international d'Enjili. Ah, Cité de la Diaspora, RD Congo, Kinkole Nsele. Mama Clémence pe papa Jean-Pierre Kabamba, bokomisi biso bakolo lopango na lopete. Tata na ye aboyi kaka. Alingi kutu kaka te, abeteli lisolo ya mobali. Ase décidé ye moko akei kofutela. Kaka na mbongo ya mwana mobali wana oyo akutelaki pe na nzela internet oyo ya mibale atindelaki ye azwi ndaku pe mosika na adresse oyo tata yebi te. Tata sali banquete ake ko découvrir epai mwana azali kovanda. Mwana yebisi papa na ye kokomaka awa te na boyi. Papa yoki mwa soni avandi ndeko mobali wana wuti poto aye oyo ya deuxième tour wana pasika muta poto bavandi na mwasi na ye. Mais soki balali na mwasi na ye na butu akolota bandoto ke papa wana ayebi papa ya mwasi te, me aza kolota bandoto papa ya mwasi akolanda ye, akolandela ba machete, akolandela ba mbeli ba minduki, akoyebise tika mwana na nga wana azali mwasi na ngai. Soka lamuki na butu na tongo abeteli mwasi na ye. Ayaki vacances ya 1 mois. 1 mois nyonso bazaki na mwasi na ye amoni ba spectacle ebele na bandoto. Ti aye kolota même tina grande mère na ye moko ye mobali abetele lisolo ke tika mwasi wana azali mwasi ya bato. Papa na ye a initié ye na monde de ténèbres mais mwasi ayebi te. Bandeko balandi biso na kati ya bokebi na kati ya Ediba TV mwana Congo, chaîne oyo eyelaka bino masolo kitoko oyo ngai moko munganga spirituel na manyolaka yango. Na kati ya émission tosolola yango bandeko bo s'abonner massivement pe bo partager chaîne oyo po bozwa balisi toile ebele na komemela bino et surtout bo aimer bo aimer pote epesa biso pe avantage oyo tokomemela bino masolo na masese ebele ekofongola bino po bo comprendre mokili tata nzambe ndenge nini ezali kotambola. Na minute on a kobeta lisolo na yebi ke ezali na ba papa oyo basala bandingisa wana basali na bala na bango ya basi et surtout yebe mwana mwasi soki oyebi yango ke okota na cercle ya papa non na makambo ya boye tika. Bima ezali mabe, ezali malamu te, ezali désordre, ezali en dehors ya Bible, pe ezali en dehors ya mibeko ya nkolo. Okoki jamais kobima na tata na yo, okoki pe jamais kobima pe na mwana na yo. Quelle que soit beauté, quelle que soit incarnation nyonso okoluka na monde, soko luki yango na monde des ténèbres batindi yo bongo, keba suka na yo ekozala kaka mabe. Ndeko ya mwasi akimi awa parce que mobali aloti bandoto wana, mobali amoni kaka ça ne va pas. Na ba makambo so ba projet so yaki na ko basala azongi na ye na mikili ya poto ye akomi na poto abengi mwasi abi en tout cas
ngai vraiment na se décider kaka totikana nakoka koyebisa ngo na Afrique te namonaki fana zonga bongo nakoma kuna nayebisa o totikana parce que bandoto na loti na koko nanga aye ko révéler nga na ndoto namoni vraiment ezali na quelque chose moko mystérieux ezali na bajaka basi bakutanaka mpe na babiloko ya boye soki azali na mwa incarnation moko quelque part oyo azali na babiloko moko basala na bafamille oyo basala bakintsudi okomona basi wana bazalaka na babilembo mibali oyo babimaka na bango bakutanaka na baproblème ya bongo spirituellement bohésite te boya nango na kati ya Ediba TV mwana Congo soki oyoki soni kobenga ngo kokende nango pa pasteur ou bien prophète na etonga place osanganaka yaka na mona chaîne oyo tokolendisa yo tokolakisa yo ezali tubela po el bato bakolanda ngo na bacommentaire bato bakopesa biso baconseil mpe toali na banganga nzambe oyo tokoki kopesa bango basambeli mpe mpo na yo kohésite te yaka na lisolo na yo ndeko mwasi ere ayoki message ya mobali ayebisi ye esali ye pasi mpe mawa akimi mbango ake komona papa na ye bana ya SE bana ya Afrique du Sud shalom naza na nouvelle ya malamu ya koyebisa bino ete na kozala na bino à partir le 25 mai na le 26 mai na kati ya Johannesburg le 26 mai na koyamba moto moko na moko en privé na ngonga na ye pe na air na ye ba délivrance ne kozala en privé moto na air na ye na ngonga na ye poto kota profondeur ya problème na ye pour na le 25 ezali conférence ya bato nyonso tu bato bakoya le 25 te tokoyamba bango pe le 26 te esengeli na bino d'abord boya le 25 après le 26 tokoyamba bino en privé pona ba oyo bakoleka délivrance en privé esengeli na bino bo benga bo enregistrer comme na bino po bapesa bino ba air na bino ya délivrance bo contacter papa Edi Diba boya ebele ekozala na Johannesburg bokolo wana bamaladi nyonso tu bozala ngo ekosila bablocage ekosila balimitation ekosila bamaladi ekosila nazozela bino nyonso tu na moto boyoka yano ya tata ya mwana oyo aye kopesa papa na ye makambo tika vi na nga na kimia tata napesa yano nano napesi yo permission te bandeko balandi biso na kati ya Ediba TV mwana Congo na kati ya chaîne na bino tobengi tosolola yango bandeko eza na baproblème eza na bamakambo eyaka on a des problèmes déjà qui nous appellent toyoki bango mosusu esalaka biso pasi mpe mawa ndeko soki osalaka boye na bana na yo tika soki osalaka mpe boye na bana ya baninga tika bino mpe bana soki bozobima na batata na bino soki omoni déjà ke ekomi na eta moko botika yango parce que mwana aza esclave te mwana azali moto avec ses droits yango mwana bamboka bien organisé bien préparé bana bafundaka baboti na bango sikoyo so bozalaki na bamikili ya poto mwana fundi yo batata mwasi bandeko atata bakoloba nini mwana naza motu mabe te ndeko kolisa spiritualité na ona kati ya bonzambe papa mobimba mwana pesi biso témoignage nano amona ye na mwasi te donc mwasi mwana na ye donc mwana ye na ye kopesa yano ya lobi te ngai na pesi yo permission te oza kaka mwasi na ngai Zambe yako yema na nzembo Zambe yako tutela tolo Moninga ya baye bazanga baninga Seigneur nazali chez la Mwanda Fondation na lisu liboso na bino pona osenga bino merci na bao bao soutenir orphelinat chez la Mwanda nzambe ya lola apambola bino tozomona ba effort na bino tozomona bolingo boza nango à travers Fondation chez la Mwanda nzamba apambola bino na ye lisu liboso na pona kosenga bien-aimé bokanisa bana na bilamba bokanisa bana na kolia bokanisa bana na minerval bokanisa bana na ba soins médicaux nzambe ya kozanga te kopambola bien-aimé ozana posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien-aimé tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na Fondation chez la Mwanda nzambe akozongisa bila kopambola bakoko na yo akopambola pe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu Vraiment
Nazangi merci beaucoup ma chérie. Merci beaucoup maman. Merci beaucoup tous les partenaires. Tout maman la biso Sheila na papa na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia. Atuka na nesengo mingi ya kolekanga mama Chantal na sepe na ONG. Na sepe makambo obo osala biso. En tout cas c'est vraiment makasi. Na moni bana ko bakaye pe mukete bakaye beleke ngela sake ane oyo so mata kaye moko te. Yango nzamba lola nzembo azanzamba ba vet. Nzamba zanzambe na ngai do akanisera bino. Merci beaucoup. Olongoli biso soni mama Sheila Mwanda. Merci beaucoup Zamba Pambola yo abakisalo mukisu. Merci. Ozaka ka mwasi na ngai bandeko. Mwana leli, mwana bina kende wapi na kimela wapi. Mwana keko donc mwana lobi tata mobimba la kisa nzela losambo te. Ya moto lobaki bola kisabana na bino nzela ya losambo parce que ezalaka eloko ezali chemin. Est-ce que tata ya mwana na pe balakisaka nzela losambo? Soki yo balakisa nzela losambo te, eroyoki makambo abuyi na kati ya émission oyo to solo na yango petola motema lombala moko. Tika vi wana landa vi ya Nzambe. Yango nde komanse na lisolo na kati ya Diba TV mwana Congo, lisolo oyo toye pona kolakisa bino peuple de Dieu lolenge nini ya kotambola na mokili ya tata Nzambe, totika mabe, tosalela malamu, totika nzela ya tukutuku, totambola na kobanga nkolo, topesa nkolo esika na ye. Yo muto kolanda ngai, à quoi sert makambo mokili? Tika mwana évoluer. Tu as tes enfants, auto bota ki moko, ngana ebinde ko moko bota mwana na moko mwasi. Lelo mwana na balaza beni. Tata na pas ali beni atika liye moko pas au sala vie na ye. Mwana za ko gagner moi mais za ko se souvenir. Allô? Allô ma fille. Ya ma fille. Bon maman kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Au moni tant maman avec église. Alors là qui vient te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango balie ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire amike mike. Et là sunde ngona te maman. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo sepeli sanga. Banda maman koma na misunga homme de veillard. Kota ni maman. Oh maman zongo lokola bébé, bazo zo soya maman. Oh, mais là so moni maman zongi cheni. Maman Zolia 3 fois Tongo Medi Popo Deko nanga elo musu sepeli singai Misunga homme de veillard Webi ba webi ke Bana courant so kata Soka sarika manœuvre Pano ya di Bana lumière 24 heures sur 24 heures Et puis connexion internet et vanda Et puis Soki maman ayoki mal à l'aise Ou bien mutu pasi Nzoto déranger Kaka na mutu na place à la liwana A fini bouton rouge Docteur Mbango ataka Tu sais pourquoi Homme de veillard Misunga Ezana kata clinique Misunga. Donc so futi mbongo nozo regretter. Ah bon, tu bien Nazali? Ba minganga bazo sala maman contrôle chaque semaine. Mais azala kuna? Abela te bazo sala ezala. En tout cas, ya masati emoneli penanga na pemi. Bana mama comme na homme de veillard Misunga. Et monani na misu te. Et monani bamboko na opinda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Bongo liango lisusu te. Homme de veillard Misunga. Ngana bongo rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Te non. Tika ya panda kuna lia tranquille. Apema. Ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana do pesa ka bongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a comme il bâti Misunga. Babe. Les fêtes s'approchent. L'orphelinat Vida a besoin de votre soutien financier et de dons matériels pour célébrer ensemble avec les enfants orphelins. Pensez à leur aider avec un petit geste que le Seigneur met dans votre cœur, cela suffira. Offrez-leur un moment de joie, tout comme nous le faisons pour nos enfants. Ils n'ont que Dieu et vous comme soutien, car il est écrit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Orphelinat Vida sokayokota na banda kuna bino ezaka ko sala Matthieu 7:7 comme d'habitude. Bonne année, Noël yango esokomi biso na porte. To pense aussi na bana obaza na ba parents. To éviter yo yaka Orphelinat Vida
de passer un moment agréable avec les orphelins. La gloire sera rendue à notre Dieu. Merci na partenaire au ba kota la biso botika bisote obagisa bisote zamba beni obino zamba baxela bino ezangi. Nous sommes situés au 49 de l'avenue Kinzola